24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazota langa sur télé24live.com et zali Julie Poyalama Toronto, Canada. Donc, merci Nabino Nyonso Batbota la Raviso. Tout à l'heure, awa toza une émission pour nous sur la masolo ya mboka parce que lelo normalement ezaki jour oyo Vital Kamerhe il faut bayoka yeli susu pour nous 100 jours. Donc, ceux qui ont la 6 émission politique tozo bandango kalate ngai Alain Kindeki na monsieur Roger Kiangata tout à l'heure. Donc mais naye na lisolo parce que so mutapesi lisolo ne faut ba to betango nga oza rubrique nanga na betela kabino ba masolo batu ba pesaka soki eloko moko e déranger ye apesi pour ko pesa pe batu mususu conseil. Donc na beta ba masolo ebele ya ba stress ebele ba o batala nga bayebi. Donc c'est ça o ezali solo mama pasteur na tie titre wana mama pasteur Miranda. Donc ye après ba publication nyonso ndenge ozoleka boye pas na lisolo na mais abaki na loba mboka zate nde yango na beta lisolo et puis naza lisolo mususu pe bapesaki ngai ya kote ya pe bandeko na biso ya mibali oyo bazosalaki soki mwasi abengisi ye na poto apres ya baluki bon boyokaka lisolo yango na kati ya émission oyo pase masolo wana ese repeta mingi mais faut kaka kolobaka mpona bato mosusu oyo bazazwi nano mayele te bazwa mayele bayeba ndenge nini ya kodiscerne avant ya kobengisa mutu wana tobeta yango mingi mais eza lisolo tokolobaka so tapesi lisolo na ye. Donc mbote na ba congolais tout partout dans le monde nde na lobi ba bazotala nga biso na Canada précisément na Toronto tozali na confinement tozozela jour de confinement ekubanda mais na yango nazo insister ba mesure nyonso oyo bapesi biso na bakondi ya mboka toyeba na ko respecter yango totika te to continuer ezala te soki covid-19 esili otiki mambo sukola maboko te. Il faut continuer ezala lokola seconde nature na yo pona ko éviter propagation ya ba virus pe ya ba germe eloko lobaka nyonso yango wana soki pozo yo kanzoto malamu te fièvre ezali na 38 degrés kende hôpital to benga 911 biso awa 911 donc obengi po ete bayeba eloko nini ezotungisa yo. Donc c'est ça na kemba mona lisolo nanga na komaki. Donc mama na biso Miranda a lobi boye ke mama ngai naza na ngai pour batu oyo bazo publier ba pasteur bazo sala malamu pona ye parce que ye pas azalaki pour l'instant azali susu moi sa pasteur te pona ye bazo sala bien bazo bimisa misala na bango et puis pona ye ezali que nakala lokola ba réseaux sociaux ezalaki te bandeko to bandomona babuzoba mingi te alobi ezali pe malamu lokola pe ba réseaux sociaux yango ekomi po babuzoba ya batu mingi basalaka na nkuku pe ebimaka parce que ebele basala na bango buzoba wana bandakala mais lokola ezali ba Android ezalaki te ko enregistrer ezalaki te peut-être yango wana to yebaki na ko découvrir batu mosusu basalaki yango te ye azalaki mwasi ya pasteur alobi oyebi yo moko ndenge bango bazalaka busy bana basi ba pasteur bango na ba pasteur ba veiller ye maman pasteur mosusu kokende kosala ba réunion ba mama banini pas ces églises na bango oyo pasteur azalaki kokamba alors na ndenga bande okende ba veiller mosusu aki retraite ba retraite mosusu 3 jours une semaine boye okomona ya azalaki na mutu oyo azalaki kosokipe na ndaku nde bazwaka ba jeune fille o mutu a chorale mosusu ayaka kolambela pasteur
mosusu kobongisa ndako mpo esalemaka bamama paster bazalaka na bapire bango oyo basalaka bamisala komemela bango basak banini namoni bato bazotala nga deja napesi bino mbote David na de Bruxelles napesi yo mbote mosusu mpe na kotanga kombo nsima donc c'est ça. Donc alors maman pasteur bazalaka na bato na bango ya confiance baoyo bakende osukolela bango basani baoyo basalela bango misala banini siko ye azalaki na mwana ya bango ya confiance oyo ezalaki ke ye soki aza te ye okelambela pasteur biloko tout ça mais mwana wana azalaki mokolo te azalaki na baage ya ba 19 ans ndenge ye alobi. Alors ayebi kaza mwana mosusu akei abongisi ndako ye so ake retraite na ye mosusu réunion bamama biloko moko ndenge wana mwana na moto asalaka sikoyo ekoarrive jour mosusu avandi atalaka aboye bato baye na kati ya ndako ezalaki bamama bakoti na mwana wana oyo asalelaka bango mosala pasteur epa azalaki donc pasteur da ayebaki deja kasi atiaki mwana bato zemema alobaki te donc ersko endungi na endungi na famille ndenge balobaka avanda boye atalaka boye na lupango bato babandi obeta pote koto bakoti baye babi oyo tozoluka pasteur yo sente mwana biso boye pasteur akimi na chambre mama pasteur azalaki abi te bokota problème eza nini siko pasteur wana azoba nini o te bengana bango bobima ngene ta bengana bato bakotaki mpo baya kotika mwana wana nde batuni mwana lakisa biso moto atie ozemi mwana mpe avandi lakisi kombo ya pasteur totala nkombo ya pasteur te aza na église moko kuna na mboka na biso kuna nde siko ere bavandisi mwana lobiki ezali ye moto atie ngai ezemi bongo siko mama pasteur abengi mbali kasi ya kovanda ya koyoka yo moto osali boye vraiment mwana tozwi ye dokola mwana na biso mpola nini osali boye abi avandi azotala kabineti théâtre to nini mais eza likambo ekomela ye mais okondima te ke akokaki kondima te ke pasteur mobali ne wana akokaki kosala bongo ti na suka na yango aye kondima parce que ekome makelele bato na veni mpo baya te nde basali nini pasteur aye kondima te na ozwa ye en charge boye botia makelele te abondeli famille tout ça là abondeli mpe bato ya famille mpe babi bo biso tokotika ye awa parce que yo mutu osente ye nde baloba na lingala otie ye zemi nde mwana wana atikalaki epa na bango. Alors maman pasteur Miranda azalaki tellement touché asilikaki akokaki kobomba yango te aye kokende koyebisa sikoyo oyo alandaki pasteur na kati église kuna ayebisi bango nda ndenge epanzanaki olie kutu bakotela ye bakotela mpe ye te bato baencourage bakotela na bango pasteur même baevenema nyonso eleka ti mwana wana azwaki zemi alobi abandi osala yango na ndako oyo ya ye ke ere ye ake retraite mosusu ake 3 jours ya baretraite na bango bamama basalaka 3 jours po ye pe il faut akamba église au moins kaza activité na église mosusu ye aza na kati mama pasteur donc siko ere azokende baactivité wana mosusu 3 jours wana ya retraite ye akende kolala kuna na retraite ye atikali koto ale kaka na ndako oyo ya ye nde batia mwana wana zemi epai ya mobali na ye mais adesidaka bo akovanda to wana eza humiliation nde asalaki nini alongwa na ye abi à part ça bato ebele mpo na ye oyo eza lisolo ya ye oyo ye aviva ayebi te bamama mosusu baviva nini oyo babenga basa bapaster abi ya bien baza na bango bapaster ya malamu bazali mais la plupart mpo na ye akomomona eza baaventure bazosala mingi baaventure na kati na baeglise surtout na bajeune fille na bato ya baprotocole okozala surpris okondima te mais eza makambo oyo eza kosalema. Alors mpo na ye alobi ke oyo bazokopiblie bapaster wana bazosala malamu te parce que il faut babimisa bango mpo bato mosusu bayeba ke bamisusu mpe babanga soki kokontinuaka boye eza pasi mingi parce que babiloko ye aviva na ye yango ere bapiblie de pasteur oyo totanga sukombo te bato babeti masolo na ye
ya sepelaki na ya sepelaki ezala nango ndenge wana. Donc mpona ye eza nango eloko kokamwa te, ezali biloko oyo bato bazosala. Et puis okomona yo omipesi ndenge ye alobi omipesi obike bon église ya nzambe osala tu ekende liboso, yo ozokende kosala baaktivité obomi nzoto, ozomona ke okei osala baséminaire babiloko moko ya ndenge wana obike mutu mosusu papa mikolo aza na ndako to mosusu aza na bana, yo okei so mpe tour baréunion bapapa yake soki abi donc oza nyonso na activité banini, ozomona ke nyonso na intimité nde mama pasteur alobi Miranda alobi na intimité mosusu kutu yo kutu mutango ya ozaka na na ndako azokipe yo te, mais okozala surpris oyoki kuna asali makambo ya mbilinga oyo okoki kondima te. Donc ye mpona ye eza malamu ba continuer, eza message apesi fona pesa bino ba continuer parce que ezali biloko o bango basalaka nde yango ekomi kobima na poisa. Soki ezalaki na ntango akala mpe tonga tomona so ba android ezalaki, mais loko ba android eza te yango ezalaki te yango moi tomoni bevenema oyo tozomona siko te abi ezali loko okamwa te parce que ya viva abi okondima te ba mingi baza ba caractère ya malamu mpe te. Donc ye mpona ye so bayebisi ye lelo ke pasteur azobala ye aboyi aobala pasteur te. Bon selon ye aboyi aobala pasteur te parce que mingi la plupart mpona ye bazali kosala hypocrisie. Mwasi na ya ndako aza kokipe te, mama pasteur mso atiki msusu ba mwa ebela simbi ye te, mais oza surpris oyoki azobima na choriste, oyoki azobima na protocole, oyoki babiloko moko ndenge wana. Donc ezosala malamu te. Donc ezali bien nzambe moko asalaka boye mpona atalisa biso banani oyo basalelaka ye selon mama pasteur wana Miranda. Do aza pe su mama pasteur ta sa longwa na ye abi aza su pe mama pasteur te, atika na ya vanda na ye aza makambo mosusu asaka abi makambo ya ebele déception. C'est déception oyo akutana nango ke homme de Dieu, mais okekuna omoni makambo mosusu. Donc la plupart nzamba bengi bango te selon ye, la plupart nzamba bengi bango te, eza business na bango. Lokwa bamoni ke place wana ekoma ya kosenga bambongo ekoma nango na volonté ya nzambe te, akei kaka mpona asala mosala wana. Donc ezali mama na biso apesi solo na ye mpona koloba ete azali vraiment contente ndenge bazo kopublier bango, ba continuer so bato mosusu baza nango ba continuer ba publier bango. Selon ye ezali solo ngai na pesi nazobeta te, disons ya ngai te ya mama wana. Et puis na beta deuxième solo pona suka nango na tia moi commentaire. Deuxième solo na lobi ezali ya bandeko oyo ya biso ya mibali bazo ko bengisa bango na ba Afrique moi ça ko bengisa akimi. Alors ni solo ezali ndenge nini mwana mwasi bazaki libanda na bakendaki na ba rally nde bato bakenda rally na bamboka libanda ba Cameroun ba Mali. Sikoyo osala ke mwasi azaki na ngunda ndenge balobaka HR. Sikoyo esali ke HR a réinstallé ye atindie na pays scandinave na ba Danemark bamboka ba Danemark kuna ayo kokende kuna petit abi bon lokola azako vivre na ndeko na biso pe ya mobali alobi bon yo kanga mutema no sa tout na ko déclarer yo awa ebongo ya na nga place tozali mais avant wana nde bazako vivre kuna ya zaki na zemi. Donc ba déclarer ki ye esala ke na yebite dossier nende esaki eza yeka ndakenda kina mwana, mais mobali dossier compliqué atika laki na Afrique na mboka ya Afrique. Sikoyo ayo kokende pe asali ba démarche nzamba saka te asali bazwi pe babengisi mobali pa komi na mboka wana pays scandinave komi pe bavandi petit eleki mikopo ezwaki moi temps eleki quelques mois à une année après mobali akomi otia pression on a limité. Donc azolukele ba problème sala boye koganga te osali boye mabe boye kofinga kaka ka ndenge d'ailleurs ngana za poso vanda suste faut divorce babilo mo ndenge wana
ya bi to divorcer pour ani ngam na bengi siyo mobali ya boy otenga ling suste na boy na ngai faut kaka to divorcer yo makambo eza mabe oyo mobali so alingi balukelo likambo boyebi alukelo ka likambo moko aprofite nzoka aza makambo ne mosusu mwasi abi o insiste pe mingi ngai mutu nasali tout oya awa soki nalingaki yo te na ngai natika yo mais nasali tout na bimisi yo tina ye tovanda divorce nini ozosala so naza na problème mabe yebisa ngai na changer mobali alingi te abika badivorce divorce ezanga mutuna makolo mwasi pression eleki soki alambi boye biloko mabe asala boye ezala même intimité oyo oza bien te oyo boye kofingafinga balukeli ye nde mwasi mpe abi problème eza te tokende kosala divorce yango nde baye kokende kuna boye bapays scandinave bazala jete bakei bakomi boye ale na justice na bango kuna batuni oza posa abite mobali alobi to aza aposa divorce apesi baargument tutu mobali mpe apesi baargument na ye te boye mwasi aza boye abambi biloko mosusu oyo ezalaka te ti bakomi boye bato wana babi mais yo oyaki awa na nsima ya mwasi oyo bapays scandinave banorvège badanmark basalaka baje te bayebi se mais yo oyaki na nsima mwasi ndenge nini olingi divorce mwasi azolinga te otenga bon babi ok loko oza aposa divorce basali nini babi biso tozozwa mkanda na biso pe parce que yo oye na nsima ya mwasi oye na nsima na ye donc ndenge oza aposa divorce tokopesa bino divorce bozozala divorce mais biso selon biso mwana mwasi oyo nde moto apesaki yo mkanda donc yo oye na nsima na ye donc sikoyo tokozwa mkanda na biso et puis okozonga na mboka na bino ya na bombi kaka okozonga na mboka na bino sikoyo alobi ote bazongisa ye na mboka azalaki na rali kuna na Mali o bazongisa na Mali bango babi te totyaka tobomba te Congo na bombe kupwani na bombe te na Congo sikoyo babi ne ozonga Congo yesu ko abi ote babi te ndenge zali boye oyaki awa mwasi mutabengisaki yo sikoyo to retirer mukanda na biso tozozongisa directement na Congo nde bazwaki mukanda bazongisi ye po boyi na line mwasi te o mwasi aza bien te o mwasi azo satisfaire ye te o boy o kandenga mwasi soka lambi biloko o biloko ngo mungwa o ne o marché akomba so alukelo problème ato lambeli ato salinde nini akomo monoka lokwa hippopotame bazara kandenga quelque ato bomi nzoto soki alingi yo te ba jour wana aza mo mutu ne moko boy abotelo ka incompréhension ale bazongisi nzoka ndenga nde kotia pression wana mwasi atika ki kuna na Mali ya zaki déjà na mwasi ne déjà ba composer na bango basala déjà bolingo na bango pe bakoma pe musika pe baboti pe mwana kandenge mwasi yaki na poto wana yepe la sima azwaki susu mwasi mususu kuna o déjà bolingo se kolaki donc yango moni ayaki kosala ndenge na po sa nini alukela mwasi o abengisaki incompréhension comme ça mwasi kondima divorce alesiko yakanisaki ba opesa divorce wana akotikala na mboka wana comme ça ye na idée na ye akosala tout abengisi siko oyo wana ye awumelaki na ye kuna atikalaki na Afrique match pe ebeti poto bazongisi na mboka bazongisi na mboka kuna zaki chance zaki na mwa mbongo na mikie abeti su rali ti azongisi na mboka wana siko ndenge nazoyebisa bino bondeko wana azoko souffrir na mwasi ngo oyo azongaki kuna mwasi ngo pe na ye ezokosimba susu te donc ekomi mbutu oyo batakini baloba mbutu akosakala te kuna siko na minute oyo akomi koluka mwasi bakamarade ya mwasi na Facebook babondela mwasi oyo ezaki ndoki te donc ndenge aza boye azokemba akomosala bebisa babe likwata kisantinelle likwata komosala likwata pona nini
po azongelaki chéri na ye oyo atikaki yango lisolo bapesi ngai tala bandeko mosusu ndenge basalaka donc azoya na poto bulu ya ofrape moninga donc nde babengisi ye boye nde naokoma boye na obete frappe après une année na lukeli ye makambo divorce après nakei na beti shita nsima na récupéré siko mwasi na ngai oyo natiki kuna oyo ye amoni soki ndenge nini comme ça ere akoya akokende asali mikanda oyo wana ye mais nzambe achange masolo na minute moto azokemba komi kosenga pardon bakamarade balukela ye mwasi mpo mwasi akata bacontact tout meme na bafacebook abloka nyonso akata azokemba siko moto aboye basi oyo baotanga moto aboye mpe ye olimbise moto aboye mpe moninga asali mpenza effort abengisi yo banda Afrique po akotane pe ndeko na ye ndenge atie bongo ndeko na ngai ya mobali aya na ye mais atali bolingo wana azwi yo ti na Afrique amemi yo ti na mboka wana sikoyo yo nzo kozala baida mabe okende kozwa mutu mosusu oyo otiki kuna et pourtant wana nde bobandaki nde liboso na susi wana aza nango aye na yo ti oboyi okoma olukele baproblème makambo ebelebele kofinga ye kolamba même intimité mobulu nzoka po ozalaki na mwasi na yo mosusu oyo otikalaki na ye mais sikoyo ekomi trop tard parce que il faut abunda lisusu aluka soki akoya na bafaçon nini parce que ndenge bazalaki wana bazovivre libanda bilomo boyebi bato bakenda libanda mosusu bazala bango mpe na bata poto te mais mwaka rali effort personnel papa moto akei papa ale achere esali papa ti moto akoti sikoyo est ce que mwasi azala su na courage me mosoliso donc ndeko na biso wana ase retrouve kuna ana eloko moko te avandika ndenge wana akomosalaki sentinelle donc eza conseil topesa bapapa conseil topesaka ere nyonso ndeko mobali ndeko mwasi soko omoni mpona ndi bamisu baza mite ya mabe ya niveau oyo boye vraiment moninga abengisi yo atali ku famille na ye te atali bolingo na nde bwana mwana abi te mutu na ngai natikaki kuna na nzela barali bamaroc banini bacameroun bamosusu batika basheri bakuta na ye mpe kuna abi te nasalaka tu aya kaka siko okei okomoluka ya moninga divorce yo kaisaki yango ezali neti bamboka mosusu bachangeaka bazalaka un peu large Danemark, Suède, Norvège, Finlande bazalaka très strict bango soki mwasi apesaki yo mokanda so mwasi ake déclaré babotola yango naoka mpe ezala na Suisse na Suisse mpe basalaka bongo bakobotola mokanda na bango okozonga babotola donc azonga conseil tozopesa ba mama mwasi ana azalaki mne motema pembe donc azalaki na ida mabe envers ye te eza mobali moto azalaki na ide na mabe mpo ayebi ke atikaki mwasi na ye sheri na ye mosusu toboyi te soki oza sheri mosusu nde mpo mibali bazala bongo quelque mibali akovanda ne de 4 ans te ye moko mwana azwi mwa sheri mo boye kaka mpona azela mwa bapapier na ye ti oye bongo sikoyo yo sheri yango mosusu sheri yango atravaillaki alesi ye mbongo tsobi mpona bamboka neti situ nga azela Cameroun na mboka bacameroun bacongolais bele batikala balia mbongo tsobi kuna ezalaki soki okomi ka boye bango mo bacamerounais bayebi so keso oye makambo ya voyage kolinga muta mboka ya biso te parce bango balinga bacongolais mingi soki olingi ye akoleso mbongo tsobi yana eza sauce noire bango babasa balamba yango eza penza mbisi moko penza balamba sauce penza ya noire penza bima sauce ya noire bongo mbongo tsobi yana balamba longo na makemba so mwasi alinga kanga yo atika yo kuna akolamba mbongo tsobi erolia botikali obima te taba te be baza kuna surtout na Cameroun batikala bamisu basali 20 ans babima te 15 ans babima te so okena bamali ndenge moko babimaka te mpo bazwi bakangi bango peut-être o wana mosusu mpe balesaki eloko po c'est pas normal moto abengisi yo na poto ti ozongi mpo préféré ozonga no ti okoma na niveau wana. Donc c'est ça bandeko biso mibali bo izalaka pe moko pe na reconnaissance
ndenge tokoloba air nyonso soki moninga abengisi yo zala reconnaissant soki omoni ke olingi ye te apartir ka ya Afrique miboyela na yo ke okei ti oyo komolukela mutu ba problème ko finga mutu nyonso kolamba eza mabe asala bo eza mabe nzoka po za ba idée na yo ozongela mwasi na o tikaki donc eza leçon ba o basaka bongo bo changer parce que ndenge eza pe boye ba mboke bele ba komi ko fungola misu pe ba komo tala babi ndenge nini pe ata ana okaki solo babi ki ndenge nini basi mingi o ba bengisaka ba mibali na bongo na Afrique ba mibali wana soki ba ye bakimaka na landa ki pe débat muka ndenge wana donc ba komo zwa mayele siko bokoyoka pe na ba mboka msusu à part ba pays scandinave kuna et comme penza ozum kande na sima mwasi ba yeba botoli yo soko olingi divorce ba kotala ba mais finalement c'est quoi pourquoi ba tout nyonso bazoko kimaka après une année divorce après boy divorce donc bozo fungola pe ba mindele pe misu donc ba oyo basaka basi na bango bongo mwasi anyokwa mipona otina suko changer idée bomi changer la nga ba po bo changer en Afrique te changer ka kuna en Afrique obike mama na oya nga te na sali déjà masolo na ngai awa continuer ce que ça moi quelque chose to tindela nga ta moi 1000 euros na ngai na teka kata makemba na ngai to na fungola ta restaurant na nga ke oke kuna oke luka ba problème ko yo kisa muninga pasi donc eza eloko o bato mingi basalaka bande couper ya basi pe za pe vice versa eza pe kake pa ba mibali te eza pe même pa ya basi mususu po moi mobali abengisi boye asali kaka 2 ans ba problème ebandi te ngana sepeli na ngai te na beta ba maso nyonso wana bato o batala talanga bayoka quand même lisolo o bayoka nga même lisolo na betela pe bato mususu o ya mona mwasi muninga abengisi ye awa wana esame na mboka na biso abengisi ye ti banda Kinshasa ti aye awa njoka era yaki azaki na zemi na ye zemi wana mobala ayebete po mobala bandoke pe kin aye kote bo akepe kin aye pe siko mobala azoke kin aye awa azaki vraiment na idée te que zemi wana pona ye amona keza aye parce que ba période ngo pe sala ki pe ke ya azaki na ba Congo ba nini donc azali na idée te mais eloko o ebomaki masolo eza que lorsque moi na belaki bébé wana era botami boye bébé abeli siko bébé era beli makila ba nini babite basenga papa makila ba tester soki makila papa eza bien bongo basala ye transfusion nde place ba omba kabonelaki ba bendi papa ba tali compatibilité ba retrouver que papa aza ya yeti ya mwana wana te papa wana lela mwana jeune garçon alela neta kufa na sacrifice nyonso ya sali mwasi njoka zeme zaki ya mutu mususu alela abi bon problème ezali te ndenga sola kina mwasi ne abi problème ezate loko esalemi boye dejo ye awa nga deja nalingi ka yo malgré na bébé wana andimi po bébé ngo azako bela na ndimi kaka to vanda kasi na limbisi yo mutu moko pa yebaki te na famille na bango nda limbisaki mwasi mais eyako sa ke jour mususu mwasi ye mobala uti musala yabo akuti mwasi alinga mibwaka na balcon onga na ozonga nga kini na lingite zongizanga kaka Congo zongizanga akomi kolela ko nyonso kwa kindoki na zonga kaka yabi o komi danger jour mususu na ozala te na oya kuta ya kwei kuna na mwana na se na balcon kuna likolo kuna pu na mwana eyo luka ba problème awa lokola lobi nazongisa ye asali nini azaki na carte na ya séjour alobi soko kozonga tika ta mwana aza innocent mwana loko azobela boye awa bakoko traiter ye azala ba problème ba makila ba nini ekosala ke azala bien yo soko lino ngate tikelanga kasi mwana ngana na sauver ata âme ya mwana mwasi na boya nde na yebisa bino boye azonga kini mukanda wana pe azaki nango wana expira tina yebisa bino boye expira po ezaki nango séjour expira nango oyo soki ezaki ndoki na yebi te expira nango ti lelo histoire pe esila bino mo boyoka makambo bato basalaka donc bamasomo mosusu omoi yango neti movie
ou bien théâtre, mais ça makambo salema. Donc c'est ça, bande ko biso obo bakendaka mi ko zwa basi na poto ezama disons na Congo, to tiki mobali na rali po bengisa eza bango mabete seulement nga lobaka nzambe kaka ye moko asala parce que mutema mutu toyebi te. Yo oyeba na ote otiki mutu kuna na Afrique kuna zane susu na chéri na ye mususu kuna oya lingi koleka mingi koleka yo kutu. Kaka koya boye azokanisa na ye ke ndenge na oya boye na osa 3 ans na ye déjà na kuboya ye to na olukele likampo ba vivre na ba calcul ya mabe ya kosala bandeko na bango mabe. Donc yango nyonso tobeta masolo ezaka te mpona kolekisaka to kosala nini ezala pozwa implice parce que so na beti boye oyoka yoba lisolo oyo mpe msumu esalema to na beteli mpe ndeko moko boye après ndeko wana bakozwa mayele yango tobetaka parce que bamasolo ebele na beta bamisusu mpe oyoka lisolo oyo ezaka neti ya ngai esalemelanga mususu omona obeti lisolo boye mutu abengi yo aleli abi lisolo oyo eza nga ozomona. Donc ezali neti thérapie bato bapesaka bamasolo ase défoule ayoki lisolo na ye ase défoule mbala moko abosani mpe makambo wana. Donc bozala mayele bapapa bamama ngai nalobaka nyonso na makambo tu fo tia nzambe liboso soko okende kobala na bona kini zwa sambela soki tozokende kosala bateste na makambo ya santé ke nazobala boye nasala teste mpo nayeba soki nazali na maladi ou pas. Mais pourquoi sikoyo na makambo neti ya bamabala bato bakotaka yango prière te ke ndenge eza boye nakutani na mwasi oyo nakota ta mabondeli nzambe atalisanga so oza chrétien bamisusu mpe bana bango na chance nzambe asala bango bagrâce omona akutana mwasi ya malamu mbala moko eza bagrâce nzambe asalaka mutu na mutu. Bamisusu mpe omona azane nzambe akolinga nanu yo moko bondela po atia loboko mususu mpe soki obonde te mpo nzambe azane démocrate banda Adam zongisela réponse que c'est la femme que tu m'avais donnée aliaki mbuma nzambe atikela biso to choix ke oponi mbali na yo oye na ye na présence ya nzambe nzambe apamboli atie loboko ale bokei mususu mpe ezali nzambe asalaka ndenge nalobi awa surtout mpona baserviteur oyo azotia mpenza ke aotinda ye na etonga moko boye nzambe omona apesi ye baordre. Donc nzambe asalaka na lolenge na ye zala mayele soki omoni koza convaincu nanu te kokende presse te zala calme bondela nzambe apesa yo mutu malamu oyo koswi so mutu te mutu moko akopesa batension te ba AVC na bamboka oyo bamalili mutu ese beti batusi bakrake oyo akokende kobakisa susu bacharge. Donc il faut ko prier avant ya kende koluka mwasi ya kobala wana mamasolo na pesi bino mpo nazongela lisolo ya mama Miranda. Mama Miranda alobi ezali malamu et puis nazobeta sete na nini na tiaki na nini moko na ute kotala ya pasteur Onésime pasteur moko Onésime abande pe ko telemela pasteur Mukuna kala na ute otale na talaki émission moko batunaki ba question lobi alobi boye pona ye la plupart ya ba église et comme ko détourner peuple de Dieu attention que ye a remarqué que na ba église mingi na ba mboka na biso ba homme de Dieu mingi abi surtout ba papa oyo ya rêve wana soki boza poso tala pasteur wana Onésime asala émission eza à télé 50 soki bokondo tala botali. Donc alobi que ndenge zali wana ye akomi komona que ba pasteur oya ba papa wana o bando ba papa ya église de rêve mingi ba détourner peuple de Dieu na volonté ya Nzambe selon ye alobi et puis soko remarquer ba église mingi bazote ya lisusu parole te ndenge zaka na kala bazote ya pa parole de Dieu eza lisusu te comme plus makambo ba olibala boye donc parole penge za lisusu te ndenge zalaki ne bandeli. Donc pona ya azosenga peuple de Dieu ye moko
atelema mwana nzambe yo moko fo telema yo moko fo zala na confiance en nzambe parce que déception eleki ebele mikolo oyo yango moni bato mingi bakomi kolemba te mais kolemba te sambelaka yo moko zala na confiance en nzambe ko mitia basusi te to soki omoni bapiblie paster songolo yo olobi nga na osambela susu te yo oza na plan na yo na nzambe ba o wana bazopiblie bango nzambe moko ayebi pourquoi bazopiblie bango ndenge wana parce que ba oyo baza ya ye bakose retrouver na badega oyo biso tozomona wana te omona mwa discipline moko ekozala mais ba oyo baza na indiscipline yango bozomona makambo wana biso nyonso tozomona eza eloko oyo ezosalema nango esalema banda kala mais mwana nzambe kose décourager te pona omoni bapiblie mutu songo yo bitenga na osambela nanga lisusu te bapaster balekisi boye lololo sambela parce que nzambe alingaka yo mingi wana eza message nanga nzambe alingaka yo koleka même mama na yo koleka même mobali koleka même mwana parce que aza toujours na yo et puis aza na ba projet ya bien na yo soki mutu mususu akwesami na ye yo eloko nini yango ekotinda yo oboya kosambela ekotinda yo oboya kosambela te donc bo décourager te za bongo ekosalema yango soki continue pe so ba o bazoyoka te bomoni mususu te bakangi soki pasteur Jérémie bomoni te si mususu to ucho sisa nanu te mususu susu ye donc ekosalema kana ngo ba oyo bazotambola kaka bien te babanda ko publier bango yo kolemba te zala na confiance na nzambe na yo tika makambu ya découragement parce que même na tango akala ba faux prophète bazalaki même siko ba kozala même mikolo biso tokoleka tokozala te ba msusu pe ba kozala na bango kaka donc c'est ça elonga na koloba et puis kozala vraiment nde na lobaka na confiance na nzambe yo moko ko élever démon penza te ndike tozomona mikolo démon comme plus élevé na loba nyos oka ba élever comme ba démon Jésus ye moko bazo sala démonstration ya Jésus Christ te ndenge zalaka ezanga na loba constant nga que Jésus azala élevé ndenge zaki que bozo kende bazo démontrer bino de quoi notre Dieu est capable. De quoi le Seigneur est capable. Basala ngo suste. Et comme ka évangile banda bokenda ki église. Soki batei bino une heure d'ita ya sorcellerie te. Lika musus. Parole de Dieu mukie babandi sorcellerie. Baba sorcellerie de besoin. Titi mitu ya batu e baby ya ono loba nyoso. E engagé nga. Mitu ya batu soko kei place moko na pes na beta sete koto. Mutu moko azali star américain akoma ba livre mingi Stephen King ya zakutute o assemble na église de réveil alobi boy ba tourner ba interview ba question ba tourner ba bi na boy apona entre trois mots ezelo kwa na kangati lelo que le mot qui te fait peur de plus batangelier la mort les mal ya misatu la folie donc batuniye babi n'est que le mot qui te fait peur entre la mort les mal et la folie alobi nini alobi la mort moi je n'ai pas peur de la mort abi parce que nalinga te un jour je partirai donc na kokufa Batounie sousou. Et bon, les mal. Alors, les mal, je peux changer le mal en bien. Si je me décide, le lot n'a changé le mal en bien. Je peux le faire. Pour nous la capacité, wana, il y a qu'à changer mal en bien. Alors, ce que Batounie est folie. Alors, bien, l'eau bangi sakangai ndeza folie. Po mutu nanga eza richesse o nzamba pesi ngai nakomi na mbongo ebele po na mutu nanga ba filme nyonso bomonaka na salaka eza mutu mususu na lali na moni na songe na zwi yango na tiango na film
beta Google oyoka histoire ya Stephen King oyoka alobi eloko engindisanga na vie ezali filme oyo na monaka na songe apese kombo film ango na koluka ngo na tiango na commentaire yango mutu esake na koma na mbongo ebele na lalaka na loti na zwango na tiango na movie nde yango na koma na mbongo pona ngai mutu na nga na koki kokotisa salite te na koki kovanda na environnement o ezali négatif te il faut nazala toujours na positivité il faut onyoso na kosala ezala positif parce que mutu na nga eza richesse soki nakomi mutu na nga nakomi na liboma nyonso ebebi na sepelaki na interview wana nga bia aza na raison botala mitu ya bato ndenge ebebi tu bakotisi bango kaka ndoki ayaki to bamisusu journée mobimba so atangi kombo ya satan te azala l'aise te c'est ce que j'ai compris pona nga bato mingi na bitonga mingi baenseignement mingi eza ya peur bakoyebisa ye bakotangisa bango makambo kaka ya kobanga toboyi te kindoki ezali mais une année on ne fait que lever le diable bongo Jésus o aza suprême bongo nzambe o aza likolo nyonso boelevaka ye te pourquoi négativité soki ekoti na mutu yango moni okende kolala okolota bandoki bazolanda sala constat elobi ata mama moko awuti kobenga ngai mpona silisa alobi boye mama pasteur na bango abengi ye kaka makambo ya confinement abengi abi boni falaki atinda mbongo mpona nde toa na confinement bo bafuta mbongo ya loyer po bafuta bambongo ya loyer sikoyo bazokongola yango sikoyo abengi ye abine mama ndeni ya abine bien pasteur nazala nga bien po beglise ya okanga sikoyo ayebisa abi mikolo oloti te ya abi te pasteur banda confinement bandi nanu naloti ata ndoto mwa mabe te abi komo lota te mwa nzambe fo alota mikolo nyonso nga na bande kosambela mpona yo ndenge nini yo lota te ya abi te en tout cas pasteur na okosa te banda tokoti confinement oyo nazolota ata ndoto moko te ya mabe ya babiloko moko ya ndenge wana ya banini wana tosoanye na telefone abi bongo siko pasteur azosirikela nga nini nga abi oyebi nini abandi ofaire voir ye na bi oyebi pourquoi alobi bongo nga bino église na bino bateya souvent nini ya bi église na biso bateya nini nga te expliquer nga baenseignement nini bateya bino nda ndio expliquer nga bi mikolo ozwi baenseignement wana te ya bandoki ya babiloko moko ya ndenge wana donc ndenge ofandi tous les 2 mois oyo mutu na yo ezali enregistré négativité te yango mwa olota bandoki eza te olota ngo te soki bozongi nde nayebisi sala constat bakoteya bino bakosala accélération ya bakindoki ya banini olota sikomona bato bazolanda bien ya solo nga bi parce que psychologue normalement bakonsideraka ndoto oyo mutu abeti lisolo na tongo te bakonsideraka yango te 50% ya basonge selon psychologue ezalaka masolo oyo mémoire na ye enregistré na moi na journée to babiloko oyo atalitali nde ezongaka bango bakonsideraka eloko oyo beti lisolo te oyo cerveau na yo ezalaki exposé na yango te nde psychologue bakonsideraka ya songa bien bakonsideraka ndenge yo omoni nyonso bazoyebisa mutu psychologue faut un environnement moko eza saine place positivité ezali place maloba ya bien ezali omona cerveau no ebanda ko enregistrer pe positivité donc c'est ça bato bazotala ngai donc napesi mama na nga Justine Mongenge mbote azotala nga batutu bazotala ngai nzamba pambola bino donc naye kaka koloba mais soki nzamba apesi temps tokobeta pe masolo ya makambo mitu wana psychologie wana pe na beta pe masomo susu mais na beta ngo susu omona bango bakonsidera te psychologue soko okei oyebisi eke na lote ndoto mutu mo azolanda ngai batu nanu elo nino osalaki lelo to lobi to bakotuna avant la lelo konino salaki
ba otala tala tala te peut-être ezali ba penser yango bomoni pe mingi bana mingi o bakanga kanga na ba Congo mingi baza bandoki pete parce que ba agissement bana na biso mingi ya Congo baza nango soko tali pe awa na bekolo mona pe bana mibulu bazali mais au moins abazo éduquer bango pe bayoki mais oya biso kuna soki mona za mobulu makasi balobi azali aza surdoué balobi aza nchor o apona nini mona zo tuna ba question makasi boye pona or que za ndenge wana te donc c'est ça nzambe a pambola batu tout boza ande mayele mwana nzambe même soko tangi bible nzambe azo insister nyonso tozala positivité ezala bazolobela tolongola négativité longola balobi Job alobani ce que je crains c'est ce qui m'arrive sikoyo nyonso za ko craindre bancho za bakoya ko attaquer au pe ba étrangler donc c'est ça élevé comme moi Jésus-Christ nzamba pambola bino nyonso bato batelanga tokuta siko na émission mamba mboka pona ko beta masolo ezoleka na mboka na biso donc merci na Gervais Bilili merci na ngala pesi na Parc des Réveils merci na ngai na Alain Kindeki merci na Carmel Dialungana na France Alfred Mambu na France donc Pascal Toukana Bundes Mimi Lama na France Nathalie Lama na Maroc ezaki ngai Julie Koya Lama Toronto Canada tokutani na 17h. Télé 24 Live, votre réseau d'information.